Delphine Belenga, Banalala, Banapéadi, Banaparangana. Je suis le général de Diago, le tout-puissant, l'homme fort, le fils de Quadra Kouramal. Appréciez les actes, je suis dans la vie, voilà. Sans trucage. Ah, mon papa dit, Bapéadi, Baparangana. Donc voilà, nous sommes là, on va prester. Merci. Et bientôt l'album Les Jeunes, comme a dit les boss. Zingier. L'ambassadeur culturel, les boss, dans mon pao, toujours fort. Il est toujours en mobilité. On est là. Nous sommes en Moussala, et les Malouba, Boulot. Le général reste incomparable. Le fils de Quadra Kouramal. J'étais à Paris. J'étais à Bruxelles et faites comme moi. Je viens de trouver une solution pour ma famille. Mon oncle à Brazzaville, ma mère à Kinshasa. Na tindeli bango mbongo na tap send. Netika kozotinda SMS me tindi mbongo. En plus, transfert d'argent sans frais. Faites comme moi, vous téléchargez l'application de Tap Send. Quand on a téléphone, vous avez Azali, Yepe Azui et Sika Azali. Pour un numéro, où les Azali na M-Pesa, RTL Money, to Orange Money pour la Kinshasa, MTN Money, to RTL Money pour la Brazzaville, Tap Send. Na beti, na send mbongo. Yamba mbongo ata na minuit. Tap send. Mbongo elongo la poche. Et continue na chombo. Tap send. You send me, send you. Paris, Belgique, Brazzaville et Kinshasa. DS Champagne vous accompagne lors de vos événements avec un service d'hôtes et d'hôtesses pour une dégustation de nos crus d'exception, finesse et d'élégance. DS Champagne vous propose aussi la vente de ses produits en gros ou au détail. DS Champagne luxueux de Paris, Dédé Samba. Champagne de luxe, le partenaire pour des bulles de qualité. DS Champagne luxueux de Paris, Dédé Samba. Balobi to boss na les salles si fête. Otie koli lelo partout dans le monde. Lobby na ngo bazui. Otie lelo na Paris. Lobby na kini bazui. Otie na Paris. Mutetazi na zui. Otie bolo babi ema meya. Les salles si fête. Ya yeme ema meya. Otie koli lelo lobby dozui. To yeba Valeria ema meya. Sia oya linga vu de loin. Tinde langa na les salles si fête. Otie lelo lobby na zui. Ayona. Bana mokili mobimba bana Afrique du Sud bana Paris donc 5 continents nyonso bobanga te soko monika agence fret ou eza ya fondation de salisi ya Emma Meya tia biloko lelo lobi ozui Emma Meya quel miracle quel miskit tala conscient photo pesio biso na sapuna fret na biso tukena markade na Statorus Emma Meya fondation de salisi
Fred tuke tutie biloko na biso wana tukuzwa yango ndenge tutieri yango ndenge mpe tukukutila yango ndeko zala na conscience ya Fred Fondation Emma Meya tia biloko na yo kuna okuzwa yango na Kisasa okuzwa yango partout okuzwa mpe na poto uti na Amérique okuzwa na Amérique uti ye na France okuzwa mpe partout uti na Congo ekei na poto uti kuna ekuzwa makaka Emma Meya Fondation Lisalis tant que ça bino fondation pour bango babanda na biso na fondation depuis kala ti lelo to komi ba immeuble azaka kawana na biso toyebino Emma Meya Fondation Fred o Fred takabilo kono wapi kotisaka biloko wapi esanga ba 2 ans 3 ans po ekoma olembi mais awa nde makambo bata baende tozolinga mpo makambo ekende liboso otie biloko ne lelo ozwi lobi otie lelo ozwi lobi nga na komandaki net na nga lobi lelo nazwi yango nalati awi toza mosika te na France na rimarka te bana chateau rouge bayi makambo nazolobela bana chateau rouge bayi makambo nazolobela biso erataka te frete biloko lo mituka lo ndenge olingi frete yango biloko na yo frete frete aplis mbongo moke biloko ebele Emma Meya Fondation Lisalisi frete yo nde makambo. Yes, vous m'avez reconnu, hein? C'est le général Bediago Amilogos. Voilà. Appréciez là où je suis. Je suis précisément à l'avion direction Libreville. Voilà. Je remercie le grand Mopao, patron de la musique africaine. Merci beaucoup infiniment le boss. Voilà. Désormais, appelez-moi autorité. Voilà. Une autorité ne parle pas trop, répond par les actes. Et voici dans l'avion direction Libreville. Les grands Mopao, merci. Donc j'informe à tous les Kofifi, les Kofiettes, les grands Mopao et son quartier latin, direction Libreville. On va rester là-bas. Restez branchés, vous allez aimer et apprécier la bonne musique. Le roi du Tchatcho, le roi de la rumba, l'ambassadeur culturel, l'artiste de la décennie, l'étoile de Hollywood. L'étoile de Hollywood, on va rester là-bas. Je remercie tout le monde qui m'ont soutenu et continue à me soutenir. Je vous aime beaucoup. Tracy Mbelenga, Banalala, Banakweyadi, Banaparangana. Je suis le général Bediago, le tout-puissant, l'homme fort, le fils de Quadra Kouraman. Appréciez les actes. Je suis dans l'avion, voilà. Sans trucage. Mon papa dit, a dit, donc voilà, nous sommes là, on va prester. Merci. Et bientôt l'album Légende, comme a dit les boss. Zingier. L'ambassadeur culturel des boss, comme on parle, toujours fort. Il est toujours en mobilité. On est là. Nous sommes en Moussala, et les Malouba Nebere, Boulot. Le général reste incomparable. Le fils de Quadra Kouraman. J'étais à Paris. J'étais à Bruxelles et maintenant je suis dans l'avion pour direction Libreville, précisément au Gabon. C'est juste par le travail. Voilà. Accélération divine, ma nouvelle saison. Accélération divine, ma nouvelle saison, à Bruxelles, du samedi 2 au dimanche 3 juillet 2022, rue Birmingham, 112 1070, Anderlecht, référence métro de la Croix. Au programme, comme orateur, l'apôtre Jean-Clément Djambilay de la RDC, comme hôte, le pasteur jumeau Jean Bosco Kankou et le révérend Raoul Wanfo de la Côte d'Ivoire.
la louange et l'adoration pour célébrer l'Éternel avec l'évangéliste Thomas Lokofé, la sœur Sandra Mbouyi, la sœur Lydine Sea, le frère Jonathan Gambela, le frère Jonathan Watanda, le frère Fiston Mbouyi et le GKGD et famille. Ne ratez pas ce grand événement de consécration à l'Éternel, Accélération Divine, ma nouvelle saison, à Bruxelles, du samedi 2 au dimanche 3 juillet 2022, rue Birmingham 112 1070, Anderlecht, référence métro de la Croix. Que Dieu vous bénisse. Bana Bruxelles ya bino yango yo ngonga ya kokutana na nkolo, ngonga ya kozwa lobiko, ngonga ya kozwa basolution na baproblème na bino yango yekoki occasion unique na 2 jours ya accélération divine oyo ekoti bongo awa na Bruxelles na kati ya Belgique samedi 2 juillet pe dimanche 3 juillet 2022 tozali nango accélération divine ma nouvelle saison na kati ya Bruxelles thème monene oyo église source d'Isali et JC ministry ebengisi bino boya kokutana na nkolo ebongo baorateur ezali bongo batei ya nguya oyo nzambe apakola mafuta apesi manda baloba de la part ya nkolo ezali bongo apôtre Jean-Clément Diambilai, l'homme de fait, l'homme de la puissance, Aouti Lubumbashi, na République démocratique du Congo. Autre événement, pasteur le jumeau Jean Bosco Kakou, ye a Rosalawana, pona kopambola libota na Nzambe, pe ko délivrer bakangami nyonso po bino moko boyebi kota délivrance à sa canité. Révérend Raoul Wafo, l'homme de double onction, ya Côte d'Ivoire, ye pe a Kozalawana na pointe pona kosala ba service ya ndenge na ndenge. Papa mama ndeko mwana na nkolo oyo vandi na Belgique ovandi na Europe mobimba occasion yango yo yaka kokota na accélération divine ma nouvelle saison ya année 2022 otuninga adresse salle Birmingham 20 ezwami mosika te na rue Birmingham 112 1070 na Anderlecht métro de la Croix oza mobimba bokanisi esili tete na animation ezali bongo le frère Thomas Lokofé, maman Sandra Mbouyi, Lydine Seya, Jonathan Gambela, Fiston Mbouyi, Jonathan Matanda, pe choral GKGD na famille bango pe bakozala ndeko mwana na nkolo yo oyo vandi na Europe yo oyo vandi na Belgique yo oyo vandi na Bruxelles occasion yango yo ya 2 jours ya accélération divine samedi 2 juillet pe dimanche 3 juillet 2022 oyo nga nazanga teo